que nous allons nous entretenir sur un sujet qui est très sensible en rapport avec la sexta, bien sûr, qui fait trop de polémiques, de l'évêque Mounia, bien sûr. Donc, nous allons nous entretenir avec lui et tout à vous justement, très chers téléspectateurs, d'en profiter aussi de l'occasion. Prophète Samuel, bonjour. Beaucoup de passages, une illustration, ni beaucoup de ça par rapport justement à Yaka ou Italie avec Pascal. Donc, passage biblique, ni et beaucoup de ça. Pourquoi on est quelque peu pour que vous merci beaucoup. Premièrement, vous n'avez pas causé de premièrement, nous avons passé. Nous avons la douleur dans mon thème. Premièrement, où nous avons la colomate. Et l'autre est l'Igosso, nous avons évêque. Évêque, nous contrôlons le macambo, nous sommes là, évêque, nous sommes là. Azam papa, Azam parent. Papa n'a pas eu de botingaï. Ce qui a sali ma vie, à ce qui a bétri n'a dit sur le pas voisin. Quand papa n'a pas sali, à l'année masanga, à sali ou à sali. Moi, nous avons bien éduqué, premièrement, n'a qu'au que nous remarquons pas. Oui, n'a le bâti parce que Azam parent, le beau type Benza. Ce qui a le makambo est allé à partir intime à papa n'a pas automatiquement dans la Kilimabi. On les a makambo et bolimoté. 1, 2. Effectivement, qu'on a la qualité ya musala nzambe qualité kaza pasteur ça que aza muntu oyo azo mema mikumba kamba milimu aza muntu azo kamba milimu aza muntu soki yesu azwi roi kwa ke na mona kolokota alembi na nzela il faut muntu moko aya amemisa ye kulusu wana po akomisa lokola na tango ya kala ça que après Jésus ils ont donné biso ministère il faut tokomisa bato. Vous comprenez? Avant n'importe qui était. Nous ne pouvons pas y visiter na lycée. Ce qu'on moni muto atongi nako banda tongo ti na poko. Yo na poko kuti muto na salite na maboko. Ko finga yi salite na maboko te parce que ce qu'on tourne ko yibiso ke na uti musika ya monde salike salite za kata maboko. En tant que parent premièrement na ko lo makambo wana te. So bien ngina loba. Na ko ke ni kuta na moninga ya papa na ngai. Ou bien papa allait, puis papa Kouloutou, papa Tali Likambo, papa n'a vu son sac, ou dans un autre. Mais dans mon livre, ce qu'on tangue bien, Romains chapitre 14, la Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Moi, qu'on a un serviteur et abattu. Azam Moussali abattu, les serviteurs de Dieu, serviteur et abattu. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Ce qui vient à l'objet, à quoi cela regarde son maître. Il faut tous en avoir respect à maître même Jésus, les maîtres de l'évêque. Nous en avons respect à Yike. Ça ne regarde pas nous. Les autres là, même maître à Yemoko. Ou les a na angle, il y a ce qu'on nous sans à quoi na Mwamabe. Mais ce que tu continues la volonté en Zambie ou de souveraineté en Zambie. Dès que nous avons na mukanda ya Isaïe chapitre 20. Zamba banda ko luka occasion nini ya komoduira bato. Zamba zwa ki raison te. Zamba sko azo beteli solo na prophète Isaïe. Ibise Isaïe le moli bilamba tikale mutakala. Tambola mutakala bato so bamona mutakala na yo. Bato nyos kambo bakomona mutakala yebi bato e malamu bako makambo te. Bazaka trop charnel bakome mango na mulenge. Tango bako komona mulenge ngana ko ngaiza na ko profiter pour que sangai kanda pe réseau ya ko bato en fait na lingo za okita mamuke wana oyo me mapenza même balandi tellement likolo makasi va se perdre. Non, va se perdre. Mais quand okita mamuke merci beaucoup na bébé boule ce qui batangi Isaïe chapitre 20 il y avait un problème il y a péché ça qui makasi moma wana zamba banda ko luka raison nini oyo ko pese kanda premièrement pour avoir chance ya ko libota nde ayebisi Esaïe le prophète wana nzambe yemo kwa yebisi Esaïe longola sapato na makolo longoli bilamba tikala mutakala tambola na balabala nyoso na yebi bato e malamu ba ko supporter komona mutakali ya musali ya nzambe baka na munoko te neti ba kinoni no
bango kutunde bango omoni ke période wana soki réseaux sociaux ezalaka c'est-à-dire que monde ate elingi ezala frappé mais malheureusement réseaux ezalaki te nde omoni esukaki na bato bamonaki wa ntango bato bamoni ezalaki tango oyo musa nzambe nini oyo musa nzambe nini oyo nzambe bandi kofrappe papa ekozala ezambe asali toyebi raison pour laquelle biso nzambe atieli biso limite respectez les hommes et les dieux ne touchez pas à mes ouais. Et si vous lisez bien l'histoire de Moïse, la Bible dit que Zamba yebisi Moïse benga Aaron na banaye longona bango bilamba alongoli bango bilamba ayebisi bango sokola bango asokoli bango mai alatisi bango pe atie bango mafuta ayeko baluka yebisi à rassemblement de Israël bato mona kine bazaki mutakala te vous regarderez Aaron comme saint Zamba lenga yebisi bango ni omoni makambo nyonso ndenge Moïse asokoli ye mai etali bino te etali ngai nzambe mais bino oyebi ke muntu aza na moko ya kotumba mbeka papa je vous dis eloko moko naza moto aseka te wana bolimbisa naza moto aseka te des fois évêque ayebi ngai te mais nalobela sikoyo mpona baame parce que église oyo communauté oyo bapesi ngai eza ministère international ya délivrance ya baame nalela nde baame bana nzambe nyonso oyo bateyami bien tolobake bakozala des fois bateyamaka na baeglise na bango na bakaye bateyamaka na baeglise na bango na balivre mais bateyamaka na bible te parce que soki bateyamaka na bible bapaster na bango bateyaka bango nini papa ya molimo aleki papa ya nzoto parce que papa ya molimo aboti ne fiske mais papa ya nzoto papa ya nzoto aboti ne fiske mais papa ya molimo azobokola azokamba toujours ya salut toujours ya enlèvement aujourd'hui emoko tala tolona makambo ya ndenge balobi image wana eza yeba eza ye te nga napesi ya ngai nini te ke eza yango eza yango te parce que de manière générale mpona songa bato évêque mokuna asali mosala makasi lelo na Kinshasa awa réveil mpenza ndenge ezalaka mingimingi aseka nde bato batiaki poa parmi papa je vous dis franchement et aujourd'hui bato balingi babebisa mosala oyo évêque asali pendant beaucoup d'années mpona makambo ezangi ntina na bato oyo bana basi bazoloba o tera témoigné eza ngai eza soni so ozotémoigne mpona nini aujourd'hui mwana mwasi nani pari bana basi bazoloba wana lelo soki mokona akufi tokondi mokoni tobengata na mokona akotelema aremplace évêque mokona place mosala évêque azosala na kati ya communauté aza te natangi na bible awa namoni mokolo oyo saul akufi david andimaki te ke nani sango ya liwa ya saul ekoma na bafilistin andimaki te ayebisi bato bien ke saul akufi mais moto ata moko te na bino awa ayebisa bapaya te ke saul akufi c'est-à-dire ke ata soki moto akwei ata soki moto abukani ata soki mebi tosala efort ya kobatela si vous lisez bien la bible bakomi elobi J ntango eza na kati ya grappe attention kobaka grappe soki ayebite wana je crois J ntango eza na kati ya grappe attention kobaka grappe wana te ata soki eza na salite na nzoto attention il y a du jus dedans là et vous, si vous le savez bien que c'est ce que l'Éternel a toujours fait avec ses serviteurs wana ekete wana zokango lumangu nyonso. Ok, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Comme je venais de le dire tantôt, c'est le prophète Samuel Boutchoukaï qui est justement le responsable de l'église, ministère plutôt international de délivrance des âmes. Nous sommes en train justement de parler de cette vidéo qui fait trop de polémiques sur la toile bien sûr, qui concerne bien sûr l'évêque Mukumia Pascal. Donc c'est de lui qu'il s'agit. Il est en train justement de donner, de faire sa lecture, comme vous êtes en train justement de les suivre. Prophète, disons... Voilà, merci. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 8. Au moins des fois, on a dit verset 8. On a non, verset, c'est la vérité, c'est la Bible. Voilà. C'est ça notre constitution pour les saints. Voilà. Ésaïe, chapitre 65, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même
pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Sunga balandi. Toujours dans le contexte de la puissance. Merci. J'ai en gros et l'axine. Crap en gros l'axine. Et la limu kuna. Autant la ina na ndenge ni bangade. Na autant la ndenge ka Jiwa. Merci. Jiwa les amis vraiment ministère. Et le président les ministères. Musala bunganga nzambe na kati na événement. Papa nangai soko ozo respecter mutu pona yona mutu wana te respecter ta mutu wana pona musala mutu wana sali respecter mutu wana ta pona bana mutu wana boti ozo comprendre otala bana oyo muko na boti boye ba serviteur ba pasteur batele maboyi musala muko na sali et évangile ya côté de musala nzambe non il y a juste na kati en fait Samuel vidéo en gros et Wakamu juste 48 heures après confrontation confrère Nabiso Jean-Marie Kassamba à Salaki bien sûr na évêque sur le plateau ya Congo na émission ya Bosso. Comment expliquer juste après cette confrontation des Makamanga et le connu à l'école merci beaucoup. Bon wana eza ne fiske bitumba ya politique eza bitumba ya politique parce que Kassamba aza musala aza me dépôt na juger pour moko na évêque moko vous comprendre Kassamba aza lokola bato nyonso alokola mosala ya nzambe te olimisanga mpona ndenge nanga na parce que na Congo bamonaka mosala ya nzambe lokola bato nyonso Kassamba aza lokola bato nyonso te Kassamba aza lokola bato nyonso mais évêque aza pasteur Kassamba alingaki aluka baerreur ya mokuna asali na makambo ya politike abunda na mokuna na makambo ya politike alingaki ende kosala baintimité na ye te ou bien afabriquer makambo ndenge eza wana parce que soki otali bien nalaki mpe émission nalandaka mpaka aza mpe citoyen congolais voilà nalandaka namoni ndenge babeti biso na bango wana jour moko après nde babimisi voilà wana eza nefiske kopa na bango tosala boye toya kosala boye Kassamba basala oyo basali te conseil na ngai eza ke mokuna aza double casquette andeko ya kozala président ya vie patriotique mokuna aza pasteur papa misapi ndenge eza boye soki okati mosapi moko oyo douleur ezotambola leloko mobimba Kassamba asambela te soki eye asali boye biso basali bongo asambela te soki ye te moto asali likambo wana asambela te parce soki asambeli ke pasteur na ye atyeli ye maboko azaka sous la malédiction parce que pasteur na ye na évêque moko liboso nzambe aza mpo moko nyonso baza basali ya nzambe baa na mission moko baa na molimo moko baza na vision moko yake tolongola bato na molili totya bato na lumière. Merci beaucoup. Premièrement nazobanda na bandimi ya aseka. Premièrement conseil nazopesa bango bakota na mouvement oyo te mwana azalaka na papa mibale te mwana na papa na ngai ata soki bayebisi ngai ameli masanga alali na balabala mutakala ala soki namoni yango azaka papa na ngai nzambe nde asaliki azala papa ngai azala mwana bandimi nyonso ya aseka conseil nazopesa bango bakota na mopepe wana te vraiment eza bitumba direct na bango parce que ndenge naza boye des fois nakonakelanga mabe mpenza te parce que naza na alliance mpenza te na vision oza napesi ya seka mais bango baza kuna na kati ya alliance atiela bango maboko bakota moma wana te base comporte lokola mwana ya noe oyo azwaki elamba azipaki papa na ye bilamba nani molongo amonaki te azwaki nde na ndenge ya nsima ntango makolo ye tutana makolo ya papa acomprendre ke papa alali boye abwaki dra wana ezipi papa na ye bakota makambo wana te wana mpona banimi ya seka bakota na logique ya kosambela kostenir papa na bango na mabondeli mpe baoyo bazalaka entourage na ye bazala pembeni na ye po bapesa ne fiske courage papa na biloko wana te salomo alobi likambo nyonso ezalaka na ebandeli ezali mpe na suka sokosoka ekosila eza liboso te koyoka bongo mokonzi na biso yesu kristo masiya amati na ekulusu mutakala sanka leson mais c'était pour la vie éternelle. Voilà, biso tolingi mutakali ya Yesu wana lokolo Romain 11 elobi c'est par la foi que Moïse est devenu grand, c'est par la foi que Moïse regarda le pauvre de Christ comme une richesse. Bango vraiment bamona ngo lokolo eza bibi ya chitete parce que comme bitumba ya foi kondimandi ekobundisama mpona bato nyonso monde entier mboka na biso continent d'Afrique mobimba prophète Samuel azobondeli bino na kombo na Yesu Kristo Masiya to se comporter lokola ba chrétien
de se comporter le code de chrétien. Les chrétiens, ils disent que les banda se comporter de se comporter le code de chrétien. Beaucoup on a vu ce quoi oui, tout qui est à côté de ce qui est comme ça, ce qui est fort, il y a côté de l'autre côté de l'Isaïe. Ce qui est à l'autre côté, tout le monde a vu tout le monde n'a pas vu tout le monde a vu ce papa. Nasi de Saboye, ce qu'on tangi bien la Bible, au commande dans Exode chapitre 2, quand Moïse a bimi na ndaku ya Pharaon, parce que c'est très célèbre. Ayiboyi akuti bande kuna yemi bale bazobunda e akuti monde kuna bande na yemoko nani hébreu azobunda na égyptien asambisaki bango te abomaki nde égyptien bala moko po abatela kuna bango ba chrétien nyonso basi le faire ko batela avec vraiment on les a poussé au moment où il y a confinement tous allons vraiment ensemble nous bien que nous autres avons Bolombo ekoti maman mangombe belé puisque Covid-19 yali obosangana te bona bopona yo est-ce que le sambo esengeli esukato esengeli toujours kokoba na kati ya bandi non merci beaucoup bakangi ba hangar bakangi Christ église c'est l'esprit église c'est corps mystique c'est le ministère nous on prie chaque jour là l'assemblée la gabi colonioso et puis banyo c'est église biso l'assemblée la chaque jour la katili bango ba ils ont basé la tongo ba midi ba pop nanga mon biso mo des accomplis ça a échoué pour la prière vraiment Congo ça a échoué mais pour le respect ya concession la biso vraiment on est toujours ça maloba ya mokonzi mboka tina neno yemoko je crois bientôt là yemoko ko lo bato bani donc sentir ndenge to ko zongela ko pe weza anga mais ya muli mo prière tous les jours aussi tous ça vraiment c'est ok ce qu'on avait justement suspendu selon le prophète, c'était plutôt les rassemblements de plus de 20 personnes. Mais la prière, elle est là, et elle doit rester, et elle restera. Très chers téléspectateurs, nous vous disons grandement merci pour votre fidélité. Et nous vous le promettons bien sûr, très prochainement pour un nouveau numéro. C'est un réel plaisir, bien sûr, pour nous d'être reçus par un homme de Dieu, prophète Samuel Moutubaï, avec qui on a eu justement dégagé, pourquoi pas, à parler un peu sur la vidéo qui a été postée depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. Nous vous en grandement merci et bonne chose.